Balinga mibana ya Congo mbote. Mbote lisusu toye kokutana na kati ya Cape Congo TV 27243 Cape Congo TV chaîne ya bana mboka. Chaîne na biso kitoko makasi. Ya bino molobeli Papa Steven mwana ngando akufaka na mbongete ya solo tokutana lisusu na sala video oyo mbango na pasi na motema na nkele na soni pe na mawa pona nini makambo ya boye yango wana tozali kolela o mboka na biso ezali kobonga te mboka ezali kotambola te mboka ekotambola ndenge nini banani oyo basalaka ete mboka etambola bana ya Nzambe basali ya Nzambe bango nde basalaka ete mboka etambola malamu soki mboka na biso ndenge nalobaka ete ya solo penda biso ba Congolais twana kosambela ya solo mbele Congo esi ebonga kala po Nzambe alobi loboko na ye eza mokuse te po te esalisa matoi na ye eza libanga te po te ayoka kasi nini ekaboli biso na ye masumu maboko na biso etondami bongo na makila yango wana ezali pasi po te Nzambe ayoka biso yango monitala Congo ezali mawa mingi tango tozali koyoka moto lokola Denis Lesi oyo pasteur bato wana kofala liboso ya TV bazo kolanda ye azoloba soko lingo sala ekobo soko lingo kobole kende mosika zwa foni wana kanga yango zwa foni ya mwana mwasi wana kanga yango tala makambo ya moto babengi pasteur azali koloba pe lelo na kati ya Cape Town pasteur moko ayokisi biso bana Nzambe pe na baninga na ye ba pasteur mosusu soni komona ye pasteur Malachi. Pasteur Malachi asali bozoba epai wapi abomi libala ya bato ndeko na biso mobali na kotanga kombo te na kotanga kombo ya mwasi na ete na kotanga kombo ya bana na ete ezali bongo sujet moko vraiment très critique na kotanga te mais ko exposer des pasteurs mokili eyeba bana Cape Town bayeba o bayeba kite bayeba Afrique du Sud mobimba bayeba makambo oyo esalami na Cape Town na kati na Afrique du Sud mokili eyeba bana poto Australie pa nyonso boye bokoto boyoka na kati ya Cape Congo TV mission na biso zali bongo ko exposer makambo ya mabe soki pe ya malamu ezali tokoloba yango pona ko encourager ko motiver na tina ete communauté na biso ete momeke ne liboso soki ya mabe to ko exposer yo wana eloko kosala biso te wana esi okende na biso te parce que l'été ezali Bible pe ebisi biso makambo ya boye il faut to exposer yango makambo ya modèle boye Bible ebisi biso to exposer yango makambo pasteur yo sali obomi libala ya bato ozwi mwasi wana na bana wana yo fandisi bango epai na yo okomisi bango bibwele na yo ya koliaka bango okangi mobali ya mama wana ndoki po trick na bino ekoma kaka kino te mama na aza ndoki tata na aza ndoki mwasi na azali ndoki mwana azali ndoki mobali na azali ndoki technique na bino ekoma kaka etikala na kindoki epi kindoki yango bazokanga batu yo kangi mobali wana ndoki mais pourquoi pas yo délivrer qui était parce que Jésus-Christ a délivré bandoki Paul apôtre Pierre ba disciple à Jésus-Christ va délivrer bandoki ba okima bango mais je n'arrive pas à comprendre le loyo ba pasteur so kangi mutu ndoki on les a délivré mutu encore délivrer mutu wana te aucun moi alors bino pe basi boti kana ba église pour so moni la majorité de l'église ezaka basi c'est 100%, 85%, 90% basi. Pour nini bozali esprit faible ya kozwa ya ko manipuler. Bino ba pasteur okangi motondoki. Kasi salisa ye, délivrer ye ko panza libota na yete. To mona ki wapi na Bible Jésus Christ a ebisi batuke non tala boy tata na zandoki. Noko na zali ndoki. Papa lek na zali ndoki. Mwana azali ndoki, mwasi azali ndoki. Tomoni wapi apôtre Paul asakoli makambo ya boye. Tomoni wapi na Bible Pierre alobi makambo ya boye. Yango doctrine ya kindoki euti wapi?
boyebisaka nanu bapaster bapastour baescro boyaka na nsima ya badime basima ya badon basima ya mabonza mpo na kolia bato botika kolia mbongo te bolandi tina basi ya bato bozo kolia na bana bato kobebisa mabala ya bato kopanza kokosela bato bandoki boyebisa nga nano doctrine ya kindoki euti wapi bino bapaster doctrine oyo ya kindoki euti wapi mpo na bible tomoni yango te. Ce qui veut dire que ezali doctrine moko satanique diabolique luciférienne mpona kodétruire bavie ya bato. Yo okangi mobali ya moto ndoki ole osalisa moto wana bokangi ndoki odélivrer akoma mosantu parce que notre mission en tant qu'ambassadeur de Christ 2 Corinthiens chapitre 5 à partir à verset 17 tina 21 soki mwana nzambe nyonso atangaka bible to bino bapaster boyebi bapastour botanga bible que si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bible continue. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Luc 6, verset 40, c'est clair. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc nous devrions être comme Jésus-Christ lui-même était sur terre, délivrant, guérissant, ressuscitant, sauvant les âmes. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui c'est le contraire. Comme il y a $50 na tcha loboko, $100 na tcha loboko. Oya bimaki prison kuna escroc mususu soki mukuna escroc mususu azoloba piaga na $50. Prophétie bimi yaka na $50 yaka na $100 na tcha loboko na sambela yo pose lipamboli. Verset chapitre. Botanga pe Bible ko bandimi. Oh, botanga pe Bible. Botanga pe Bible. Soki pasteur abiso likambu, tanga pe Bible oyo moko mona na Bible. Tanga pe na Bible yo moko omona yango avant de confirmer. Parce que apôtre Paul, na ko pesa un exemple apôtre Paul. Tango yo kende bongo na Jérusalem. Bazo ebisa ye esprit ebisi esprit saint ebisi que non. Les liens t'attendent à Jérusalem. Mais Paul était décidé d'aller à Jérusalem. Il avait déclaré, s'il faut être lié ou tué à cause de Christ, je l'accepte. Il y a eu beaucoup de gens qui ont prophétisé tout au long de la route. Il y a Paul, place à Zala qui n'a Éphèse, dans un temple dans l'église. Il y a comme à Jérusalem, il y a beaucoup de gens qui ont prophétisé. Il y a un prophète Agabus qui a prophétisé. Il y a 4 jeunes filles qui ont prophétisé. Beaucoup de gens ont prophétisé Paul na Paul. Mais Paul, Nzambe a ebisaki à travers le Saint-Esprit a avertir. Donc ce que pasteur a ebisio vision. Ya on nga mluwa na ndimango te. So obetinga obetinga chuki kena mwana zandoki. O te famille na yokuta za pona boye na koyoka yo. Na koyoka yo. Mais Nzambe peut faire ebisanga. Pona ndima Nzambe peut ebisanga pe. Mais pourquoi makamuna ngai Nzambe ebisanga te mama souteke pa na yo. Il n'y a rien de spécial et pas dans yo, pasteur. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons reçu le même don du Saint-Esprit. Boyo kanga bien na kati Cape nazo bana kanda. Boyo kanga bien bandimi nazo bana kanda pour na lipe Bible belé. Nazo expliquer pour te comprendre. Il y a différence entre pasteur na mondimi devant Dieu et zalité. Nous sommes tous enfants de Dieu. Pasteur, ba quattro bishop, oh ceux qui ba titre ba zomi pesa wana ba quattro bishop, ba bishop, ba révérend et consort. Eza ba titre. Eza ba titre ba zomi pesa ba ngomo na Bible ezate. Ezate na Bible. Soko tangi livre Ephésiens chapitre 4 ba pesi bongo 5 fonctions pour l'église. Pesi ba apôtre, ce qui apporte une nouvelle lumière à sa génération, basée sur les Écritures.
Prophète, c'est celui qui part de la part de Dieu. Pasteur, c'est celui qui paie les brebis. Docteur, c'est celui qui explique la parole de Dieu dans son exactitude, selon la doctrine. Évangéliste, c'est celui qui évangélise. Et ça va traité, et ça va fonction. Moi, je peux l'assumer. N'importe qui peut l'assumer. Dieu peut choisir n'importe qui pour assumer cette fonction-là. Et ça va traité. Devant Dieu, mon divin pasteur, on vous a donné la fonction ou les fonctions d'avoir French, in your French, pour assumer, diriger bateau, betambela, selon Ézéchiel. Vous allez vous sentinelle, vous betambela. Si vous avez besoin de brebis en Zambé, vous avez besoin de brebis en Zambé, bibouele en Zambé, vous commissi bango bibouele na bino ya kolia, ya kokosa, ya ko escroquer pour na été lokola boza na bino ba serviteur du diable. Boza ba serviteur du diable, makambo na zolo ba oyo. Boyo kanga bien bana Nzambe, boyo kanga bien peuple congolais na kati ya Cape Town, na kati ya Afrique du Sud, na kati ya mokili mobimba. Biso nyonso tu liboso ya Nzambe, tozali bana ya Nzambe. Tozali ndenge moko devant Dieu, nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de différence. Dieu nous a donné la même portion d'esprit. Même portion d'esprit, Nzamba Pesabiso. Même portion d'esprit, Nzamba Pesabiso. Nzamba Pesabiso, même portion d'esprit. Yoka Maramo Pierre Azolo ba awa. Yoka Maramo Pierre Azolo pour na dirigeant, pour na pasteur, pour na diacre, pour na dirigeant. 1 Pierre 5, verset 2. Toyoka. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, ceux qui vous sont échis en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur Jésus-Christ paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voilà votre mission, pasteur, pastour. Bana Nzambe, boyo kapete bana Nzambe. Biso nyonso devant Dieu tozali ndenge moko différence ezate. Tozwa don moko ya esprit. Différence ezate. Eza mawa mingi makambo ya boye. Yango wana sikoyo selon Ephésiens 5. Na kotangela bino Ephésiens 5, Ephésiens elobi nini? Pona ba situation ya boye. Ephésiens elobi nini na kotangela bino boyoka Ephésiens chapitre 5 verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le, plutôt exposez-le. Voilà pourquoi nous avons une vidéo. Oh, pasteur, il y a un tato là. Nenga yo tia bana batu misapi mais bana bango moko ba témoigner nenga pasteur ané ko nyoko la ngo pendant 6 ans 7 ans ba fandi pa na ye makama yo sala o ils ont mérité 20 ans de prison 30 ans de prison na yebité ba arrangement ni bo sali kuna na famille wana na yebité mais nga zo ko exposer en tant que membre de la communauté congolaise makambo yo fobo tika yango ba pasteur na ba pater ba escroc ba coopérant boli ko sala mo sekete biso na beta mo sekete tobeta moseke tola libanda na malili oye o bapesa yo dîme bapesa yo don pour na église bapesa yo don bapesa yo mabonza oli kosala moseke te baninga basala bulo na bango bakemba na malili ya winter yo fandi kaka note o bapesa yo dîme yanga bozwa sute bozwa dîme nanga te bozwa dîme nanga te bopesa bango ba dîme te c'est des escrocs bozwa mbongo na bina ba dîme wana komba yango babiloko kena kopesa ngo na charity babola oyo yebi na famille na yo to babola oyo yebi na kati ya communauté baveve toza bango yebi na kati ya communauté zwa mbongo na yo ya dini kena kopesa babola kena kopesa baveve opesi dini epai ya nzambe epai ya baveve epai ya baorphelin
Zamba revenir yo. Pour pas ça escroc wana te parce que on a biso ya passe ya museke. Et en plus à bête sur rubrique ote tala boy moi zanandoki mbazanandoki pour récupérer femme n'engel pasteur Malachi à samou si comme Malachi. Donc tous les Malachi na kati ya Cape Town na kati ya Afrique du Sud faut pas changer ba comme Sony mingi. Sony faut ça biga Malachi pasteur ngo yote. Donc au bébé si comme mon nene ya prophète mon na kati ya Bible prophète Malachi ozi mwasi ya bato na bala na ye ozotia bango mamisapi ozosala bango mabe yango selon Ephésiens 5 verset 11 Bible esi so expose-le nakotia video na yo mokili ekomona ndenge moko ozoloba mpe na témoignage bana bazoloba comme ça mokili eyeba yo mosalaki paster ifo tika mpe na baoyo mosusu bapaster abingi baescro bozala na Cape Town na Afrique du Sud na Poto na Kinshasa partout bino nde bozoloka Congo eza bapoliticien te bino nde bozoloka Congo parce que bino soko nosambela ya solo mbele mboka na biso eza délivré depuis kala parce que bela baéglise na baéglisette na babinzambinzambe eza na Congo soki bato banosambela ya solo mbe Congo délivrance kala mais tala bosambelaka te bobetaka mbela te boza bacoopérant boza baescro tala mboka ole tokoneni bapoliticien na ba déshonorable député sikoyo bino nde bapaster nde boza baresponsable ya malheur ya Congo alors na koexpose yo na kotia bana Cape Town bana Afrique du Sud bana diaspora bana mokili boyoka paster ye moko ndenge azotatola mpe na kotia bongo voice ya bana mongongo ya bana nde bazotémoigner en tout cas eza pasi mawa les cœurs sensibles bomela mwa mai bolimbisa kasi il faut te exposer boyoka bolanda yango nalobaki Cape Congo TV oza na masolo ya kobeta oza bongo na préoccupation olingi oyo expose baescro lokola bapaster oyo olingi oyo expose bongo bato bazolia bato bambongo na mambo ya bapasseport oyo te bawork permit oyo te bacoopération boye benga na Cape Congo TV numéro de téléphone 078 40 90 244 078 40 90 244 078 40 90 244 benga poto exposé bamiyibi baescro oyo bazali kobebisa communauté congolaise communauté na biso za koavance te mpona bamiyibi ya boye baomela bambongo mpo atekeli yo karte eza ya problème ameme na connexion ya mabe bandeko ebele awa par exemple babebisi babotoli bango bamituka na trafic mpona nini songolo pakala moko boye ameki bango na circuit ya mabe mpo baenregistre mituka d'urban bana mai basombi mituka bana mai bapesi bango faux coopération bana mai lelo oyo baperdre mituka bakangi mutuka na yo ekeke libela donc tala perte ya boye peuple congolais mpona nini motema mabe ya boye mpona nini motema mabe ya boye mpona nini motema mabe ya boye oyebi ke coopération ozoyela baninga eza ya faux moninga asali pasi amoni pasi azwi bambongo na ye asombi kare na ye adiriba ye nango ole omemi na connexion ya bien omemi na connexion ya mabe mpe bosali connexion ya mabe alors bazobenga yo mpo oya osolola ozokima na koexpose yo me nazo koeflere kaka naboyi natanga komona sikoyo me bosolola no entre bino na bino nayebi yo yo moko mpe soki oyoki video ozoyoka ozomiyeba très bien solola soki osololi te na koexpose yo mpe lisusu okende bolondo mpona fraude basircuit ya bien ezalaki basircuit ya bien ezalaki ebebi mpona lokoso na biso moko bacongolais ole otika baninga batalotana ba NK batamotana ba NK na bango eza normal trafic okanga ngo te pasi ebike kare wane euti nango Congo mais botie baninga na baerreur baperdre bambongo ya kosomba bakar baperdre bambongo ya kochange bana baplete ya lokuta oyo bino bosali nayebi yo très bien nayebi yo nayebi mpe na kombo na koexpose yo mais solola mpo solo te na koexpose yo mpe okokota prison yanke te awa na mboko oki yanke ezalaka te Afrique du Sud yanke ezalaka te oyo maître awa ezalaka te oyo ezalaka mboka ya loi donc solola balinga bana mboka na kati ya Cape Congo TV bolanda paster ye moko azotatola
bola na voice ya bana et puis na sima na kopesa toli merci mingi nde tokuta lisusu Moussa zala calme Moussa zala calme allo ba moko expliquer ce zala indene chabola bobete na note please mutabeta hote sili zala les vanda ngaite ngape na ngaza mutabeta yo awa azate ye aboisa ngai na ba ma yoka bakenda ngai ndoki moni ndeza boy biso sta mo bandoki ye passer papa okomi aboni eloni ememio awa expliquez biso please eloni ememio awa tokuta no awa zela zoloba aza oloba eloni ememio awa après ça soit candidaté Papa Moussa Yogosona ni bande église pour papa Moussa Yogosona ni bande église poani alobi noni bande onanga tikanga sloga loba ozoloba oza ndeko na so congolais to tino musika ça va lobana tiango te tika kutu biloko na ye papa mama Marthe na bana pendant tout le loba makasi pour zela aloba na mama Marthe na bana pendant tout ce temps akoma mosi na pas plus c'est na ba na mosi na eloko na sali ya buzoba oyo naza ko reconnaître nazalaki eloko ko toucher bana na meshapi voyez eloko na so reconnaître mais on a divergé bana na divergé o toucher bona nini avec mes doigts o cha bona na banini na nini na na sexe na bango pénétraté na miso mama na bango te na absence ya mama na bango mais yo zui zela yo zui libala ya bato foye ya bato onimi kopanza yango bozwa mwasi wana parfois à charge otiki mobali wana komi lokola ndoki omisi mobali wana ndoki zela omisi mobali wana ndoki okaboli couple ya bato alors pozwa mpe mwasi wana bolingi okomi kolinga su bana ya mwasi wana ya mwana ya papa wana okaboli papa oza ndoki epuis bana age nini epuis oza passer na kati na église kasi osala nini epa mwana loba yo moko vérité na yo vangana oyo avanda na bana basololi ngana yebi yo loba na ngani na yo ba zo yo moko tudongo yanga bukyo papa botano makambo mona na mboka to mona bande na biso o ba osala biso ba congolais otala ndeko oyo kitoko azali yango paster ya église monene epuis aza marie aza na bague na loboko bozomona aza na alliance azali marie mais apanzi libala ya garçon oyo Moussa forme yeyo apanzi libala ya forme pendant 6 ans azwa mwasi wana agarda na basi na mwana na bana ya masa oyo akomocha bana na misa tano pasteur bola na bino moko bola na biso moko ba okina seza mabe botala na za pasi pona okene na pasi ngana oki masolo wana lobi Moussa loba na nyoso yo moko ngai na yoka papa Moussa bala nde papa zela yo loba ne loba bala nde bazana bango intact na tikala ko division mwana moko intact ndio le docteur na yebi ngai moko bana deux fois que ndoki na lalibo na kola na bango me na tikala ko papa wala la bango to komola na bango ta vie wa tumso papa ye moko ya koma ye mais bana bango mo bazoloba papa onyi mona témoigner bakoloba c'est vrai kasina na so bapia bon yo komo nani zela komo nani bo nani Malachi ovai na commune na Kinshasa na makete ozamona Kinshasa ayebi place wanda papa tenazo va na Maitland na kin na vandi na bandal ozamona bandal na babani na mapeso numéro 2 obutani wana mwana bandal obandi kuka ipasuwa awa na Afrique du Sud be bandaki sasa na banda Kinshasa osambela nzambe
En tout cas, je moi na yo boti na mwasi na yo et pas mutu musuba ki uche misa ko mona normal. Sincèrement bana na baza intact baza ne lokote. Eh boy, ça me dit ndaki yo ça makambo wana. What do you want? She's gonna be scared to explain. Because I have to tell them that I must go back. We must go back home. We can't stay over there. No, I want you to explain to me what happened. Tell me the truth. So Mama Mat, when you used to love Obaya and they were passing us when you used to, so we were watching Snow White movies with Pasta, and then after that we were eating peanuts. Then the next day, turning 18, Pasta started doing that. And then after that, Doing what? He was pushing me off the bed. He took off my pants and he was doing all those bad. It was only you and Pastor. No, Muppet was sleeping and Joy was busy coloring and he was on his tablet. So It then was at night when it was in the night, and then after that, I did take off his hands. He didn't want to take, leave me alone. And then after that, when I was trying to push him, he doesn't want to. Now after that, and then after that, when I wanted to go out, Pastor doesn't want me to go out, and he started doing it and he's doing it until he sent me out. doing what? Explain to me nice. It's doing what to you? You see, when the adults, when they get married, then they come on the bed, but then they, after that thing, the things when they're doing, and then they get pregnant. That's what Pastor was doing to me. How many times? He was doing it a lot. Every time. Yeah. And then you are not feeling so. I do feel so. I'm trying to tell, but then I don't know if Pastor's gonna do something. Because if I tell Mahabira, then Mahabira's gonna scream, she'll talk to Pastor, then Pastor's gonna stop continue. Maybe something's gonna happen. And then if I tell Mahabira, then Mahabira's gonna explain it to Mahapatsika, and then after that, something's gonna happen to Mahapatsika and the baby. That's why you were scared. Yeah. But you know what? You can't keep secret to your mind. Because that thing is very, very bad. It's very, very bad, I'm telling you. But I thank you because you open your heart to tell me everything. How many times? Says you told me after it says when it starts 2018. And then it started to you? He started to me, then he went to Makasa, and then he went to Samuela. And then you guys knows about everything. Yeah. Until now, he's still doing that. Yeah. You guys, why you keep quiet? Why you keep quiet? He did tell you something, he's gonna do something back to you. That's why you guys keep quiet or what? What did he tell you? He did say nothing. But you guys will keep quiet because he was feeling nice when he was doing that to you guys. No. And then why you keep quiet? Why you keep quiet when he's doing that? That is my point. It's making me. I'm so happy to hear that because you are good. You can't keep. But I'm very painful because you guys look like Samuela. How can you do that to Samuela? How? You can do that to Samuela. And after that, tell me. And then after that, the day after his birthday, so then he was doing it. And then after that, he took this cloth, he's wiping us, and then he's wiping me. You guys, three of you. I don't know if he wipes both of them. Because when he wipes, it doesn't wipe properly. Then I run to the toilet, I wash my legs, and then after that, I put on my clothes. Yes. Then I take toilet paper and wipe myself. You wipe what did you see when you wipe? You wipe what? He wiped out the slime. The slime, you see when the slime comes out of the castle, that's the same thing he was doing. In there he had. Really? You know what? You can't keep secret to me. That is very big. That's why every time I saw you guys in the toilet, you are talking about that. Really?
But the point is why you keep secret to mommy, because if you die today, you can go to hell. You know that? If you die today, you can go to hell because you keep that secret. That secret is very bad. And then maybe you can get pregnant. Maybe you can get pregnant, supposed to tell me. Like you told me what? One day you was what? I was bleeding. You see? You see? You can get pregnant. You didn't know. Mommy is there. Supposed to go. Us, me and Mama Biga, we are your friends. We are your friends, Mommy. You can't keep that secret, Mommy, to your mom. Only that chips is buying for you, only ice cream is buying to you. That's why you guys keep secret, because Pastor don't buy ice cream. That's why. Okay, thank you very much. Thank you, Nat. You're a good girl. Thank you. balingami ya bana ya Congo mbote. En tout cas, bino moko bolandi, bino moko boyoki, ye moko pasteur ndenge apesi témoignage, ndenge moko asakoli, ndenge moko asosoli, bien que alobi vérité te, akosi alobi mensonge, mais quand même boyoki ye ndenge moko alobi. Pe boyoki voice ya bana ndenge bana bango bazo témoigner. Makambo ya mawa ya pasi boye. Na ye pasteur, na papa ya bato akoselaki ndoki. Nani oyo aza na posa ya délivrance, bino moko boye juge. Papa ya bato azaki na ye ndoki te, bakangaki ye ndoki ya lokuta, parce que soki azalaki ndoki, est-ce que pasteur azalaki mpena pasteur ya solo mwana nzambe, mbele adelivraki papa wana po azala na famille na ye. Yo koki kokabola famille ya bato te, parce que mwasi to mobali aza ndoki, to mwana aza ndoki. Pesa solution. Ya wana alobaki doctrine oyo ya kokanganga bato bandoki ewuti wapi. Lelo mboka na biso Kongo kuna vi ya bana ebele ebebi lelo yo tokoma na phénomène phaser. Lelo ba phaser bombe à détournement a retardé lelo bakomela biso bakuluna. Pona nini? Pona bino ba soi-disant pasteur, ba pasteur, bozali basali ya nzambe te, bozali ba envoyé de Dieu te, bino moko bomi pesi ba titre ya ba archibishop, ba 4 bishop, ba papa bishop, ba mama bishop, ba évêque, ba titre bomi pesi bino moko, bozali ba envoyé de Dieu te, pona bo escroquer ba vie ya bato, bo bebisa ba vie ya bato, bo détruire ba famille ya bato. Na phénomène na bino ya lokuta oyo ya sorcellerie, doctrine oyo ya enfer, doctrine oyo ya diable, boyeli biso na mokili pona bo détruire ba vie ya bato. Kasi ata soki balimbisi yo, oyebaka ete yo pasteur oyo ata bosali baarrangement na bino soki bosali ndenge na bato wana na famille oyo nayebi te, na kokota yango te, ndenge nazo koexpose mabe oyo osali, me yebaka yango ke bana wana osi obebisi vi na bango. Obebisi vi na bango sur le plan psychologique, obebisi vi na bango sur le plan physique. Bana bato mike aussi obebisi bango. Avenir na bango, ils ont déjà traumatisé. Jamais sur la confiance na bato na nzambe. Même à ceux qui babali plus tard, on ne jamais la confiance na mibali na bango, parce que aussi au traumatisé bango, au début si moral na bango. Et sambelisi na yo, et sambelisi na yo, to lifuta na yo, nzambe akopesa. Na bete sikoyo sete epai na biso pe bandimi. Yango biso bandimi. Nzambe apesa biso Bible. Totangaka susu Bible te. Nzambe ayebisi biso na mokanda ya Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Yango biso bandini. Totanga asusu Bible te. Yango biso bandini. Totanga lisusu Bible te. Yango wana ba pasteur, ba pasteur, ba komi ko sakana na biso na ba prophétie ya lokuta. Na makambo ya lokuta, maloba ya lokuta. Kasi ndakotanga la bino bongo Deutéronome 18 à partir à verset 20 tina verset 22 na kotanga la bino makambo nzambe alobaki pona ba faux prophète. Pona ba faux prophète. Nzambe alobi boye tolanda. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Voilà maintenant ce que la psychologie ou les pasteurs vont utiliser avec leur magie, avec leur satanisme pour avoir intelligence et abattre. Balobelaka l'homme de Dieu m'a bêté. Motona Nzambe balobelaka ye m'a bêté. Chapitre verset. Batangela bino. Ezate. Mais tomoni awa Nzambe alobi. Tokoyeba ndenge nini soki prophète oyo alobi likambo to apesi prophétie soki ezali euti epai ya Nzambe to euti epai ya Nzambe te tokoyeba yango ndenge nini. Nzambe aprécise bien oyo prophète akoloba oyo pasteur akoloba soki maloba wana ekokisami te ezali maloba oyo Nzambe atindaki ye aloba te. Prophétie nyonso te ya Nzambe ekokisamaka. Soki prophète, soki pasteur apesi yo prophétie pour la vie na yo, pour la famille na yo, soki ekokisami te prophétie wana euti epai ya Nzambe te. Yango nalobi bien bandimi ye bandimi surtout bino ba mama bilanda landa ya ba pasteur ozotosa mobali na yo na ndako te okoma kotosa pasteur alobaki botangaka Bible bokomona bino moko makomi ya Nzambe po te otambwisa vi na yo na ndenge esengeli po te bapasteur banyokola bino lisusu te na kokontinue de façon à ce que napesa baverset ebele po tocomprendre volonté ya Nzambe mpo na biso bana Nzambe bapastour basakana na biso te. Nakanisi bandeko bana mboka bino moko bolandi voice ya bana oyo pasteur na biso abebisi azokosa atie misapi me bana bango moko batémoigner basosoli ete pasteur asalaki nyonso oyo mwasi na mobali bakosalaka na mbeto po te babota mwana. Pasteur azokosa ke atiaki obimi misapi me bana bango moko batémoigner ete pasteur asalaki nyonso oyo mwasi na mobali basalaka na mbeto epai na bana wana po te mwasi azwa zemi. En tout cas bana moko sage epesi ngai mawa ezali nde mabe makambo mabe pasteur asali bango epesi bango mpe na bwani ya koloba mwa maloba ya kilo kasi ezali pasi bamosusu bakoloba o te ne juge point yo ozojuge ezoza nani osalaka lisumu te. Tala kutu Jésus Christ alobaki na bafarisien oyo asala lisumu te abamba libanga liboso. Non, il ne faut pas tordre le sens de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Il ne faut pas diluer le sens de la parole de Dieu. Diluer, c'est-à-dire aussi
sucre otie na kopo bakisi mai to otie mungo bakisi mai odilue yango, c'est ça. Botordre ozwi liloba nzambe okomi kogumba yango po et suite yo po esepelisa yo po encourager yo na mabe. Non, ça c'est la contrefaçon pure et simple. Nous en tant que les disciples de la voie, ambassadeurs pour Christ, nous sommes ici pour déclarer la parole de Dieu qui se défend elle-même, qui s'interprète elle-même dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi bande konangai ndenge nalobaki liboso Nzambe ayebisaki na Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Esengeli na biso totanga liloba ya Nzambe biso moko. Po lelo ba pasteur, ba coopérant, ngana benga bango ba coopérant, baza ba paresseux, bali kosala mosala te, bali kobeta moseke te ndenge so obetaka, obeti moseke ozwi kar na yo oke okopere boye ta mosu ozongi palin te, 2 jours 3 jours ozozonga palin te ola libanda 24 heures na nsima ya vola ozokumba kar ozosala lar. Me aye boye na baparole moko ya bosatanisme na psychologie ya bosatanisme oyo Satan apesaka bango bastratégie mpona kodistraire bato, mpona kotordre sanse liloba Nzambe, mpona kolamba bato, koselumuka bato na maloba na yango ya lokuta mpo te babimisa wa toujours l'art na poche. Tokeba totanga liloba ya Nzambe biso moko todécouvrir avant pasteur ayebisa yo likambo. O nalotelaki yo boye oyo olotaka kaka o te Nzambe atalisaki ngai o Nzambe ataliso ndenge nini, me Nzambe fo ayebisaka nga moko d'abord. Likambo etali libala na nga, likambo etali famille na nga, avant Nzambe ayebisa yo fo Nzambe alakisa ngai. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et puis le bien on a na mukanda ya Job. Botanga ba frère mon frère. Oh boniko. Botanga liloba Nzambe bino moko. Pambate ba escroc oyo, les faux prophètes oyo, les serviteurs du diable oyo, ba les utiliser ba jeu de mots. Pour ba benda yo la, pour ba fiba yo la, pour ba panza famille na yo, pour ba kabola na famille na yo. Na maloba na ngo ya sukali. Il y a le langage du serpent, voilà les mots appropriés. Le langage du serpent, pour nous tordre sens la parole de Dieu, pour nous diluer le Nzambe, pour te bako sabato, ba bébi sa vie à bateau. Bible dit la parole du Seigneur na Paul. Paul a commis une lettre à Timothée. 1 Timothée, chapitre 13, verset 1, et dit bien. Celui qui aspire à la charge d'évêque désire une œuvre excellente. Il faudra alors que l'évêque soit comment? Irréprochable, mari d'une seule femme, hospitalier. Soki botangi tinase Jésus-Christ azopesa biso ba détail ya responsabilité. Les qualités, toute la qualification, il y a évêque, il y a pasteur, responsable, il y a église, il y a ensemble la pona ba âme. A comme ça va monter di boule na ye lokola lelo ba sataniste oyo balati kombo ya pasteur, les faux pasteurs, les lourds ravisseurs, bazui bandimi lokola bi boule na bango, bazoli annonce les mambongo. Kudia susu kudia maki me bazoli ape susu na ba maki bakisi o bango bazokozwa na ba lodge ya bo satanisme ba condition bazopesa bango zali ke po ba succès na yo mata po ko na mbongo ebele il faut oliaka bandimi ya église na yo ceux qui sont mariés na ba jeune plante bana mike ba jeune fille ba vierge il faut zwa ka bango liaka bango po ba puissance mata to yebi nyoso wana ba oyo bazobongola motema bazotatola nde nabetaki sete bokeba mpe na ba oyo azalaki sataniste abongoli motema mbala moko akomi paster bokeba na bango bokeba kotia bamitu na bino na maboko kokopesa mitu na bino epai na bango batia maboko. Il faut faire beaucoup d'attention mon frère ma soeur soko osambeli Nzambe na ndako Nzambe akoyoka yo. Bible ebisi biso na
la Proverbe 1, verset 7, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est ça la clé du succès. C'est ça la clé au pouvoir. Ce qui est c'est que Josué, dans Josué 1, 8, au tangi livre, la Bible, la loi, au méditer, au appliquer, au succès. Et kolanda yo. Nzamba lisaki bana Israël, na Deutéronome, na tieli boso na yo, vie, na liwa, bomoi, to liwa, bénédiction, to malédiction, pona vie. Bandeko na ngai to tanga Bible, ba escroc wana ba coopéra wana ba paresse wana, na mboka libanda awa malili ya winter, malili ya winter ba kufa na ba stress, bankakema, pona mbonga pale, po so futi pale te ba tio libano fazer pena malili ya winter oyo. Ok, mon seke obeti ba double ba triple shift, moi ezalaka na 31 30 jours to 28 jours, mais obeti 41 shift na mois moko. Munela gangi, yabibe c'est pas possible. Oza machine te robot. Pona nini ofuta pale, bana badame, baden chic, moi crèche na Congo. Tala ba sacrifice, ba kufa na ba stress. Ba kufa na ba tension, ba bela ba tension na Congo, to bela ba tension awa. Après je suis dit, que c'est pas escroc wana, coopérant wana, paresseux wana, sataniste wana, pour récupérer ce soumoumi na yo, balifante na yo na kunda, alia bango. To fungola ma yele na biso bandimi. Ba j'ai des mots ba utilisera. Oh te kolobela mo sala ntami mabete. On ne parle pas du mal de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nani? Homme de Dieu nani? O azo zo basi abato. Homme de Dieu nani? O azo kosa bato. Homme de Dieu, o azo ko escroquer bato. Aza homme de Dieu. Il faut appeler les chats par son nom. Na pesa qui Ephésiens 5, 11. Bilobi exposez-les. Il faut exposer les œuvres des ténèbres. Maman olobate ke o te homme de Dieu nani? Homme de Dieu wapi? Homme de Dieu aza sataniste, aza escroc, aza licro, aza coopérant, aza paresseux. Baninga ba libana ndiko la libana te aki asimba kisi na ye afungola mo église na ye mo ligablo na ye po ali balar o ko boniko bo fungola miso. Bo fungola miso, bo tanga Bible bino moko à suivre. Ya bino molobeli mona mboka Steven Bosoli mona ngando akufaka na mbonge te toza a na Kek Congo TV 27 243 pona ko sosolo, pona ko sembola, pona ko corriger, pona ko tombola communauté congolaise. Oza na li solo, oza na témoignage, oza na préoccupation, benga Kep Congo TV, numéro à téléphone 078 40 90 244. Ndete continue ma solo pona ko sembola, ko bongisa, ko tombola communauté congolaise mboka na biso ekende liboso. Ndete continue ma solo à suivre. Ndeko na ngai ya bino molobeli papa Steven na kati ya Kep Congo TV. Toza toujours kolobela makambo ya ndeko na biso congolais, c'est notre frère, le pasteur na Mbeba Sali. Alors nazo pesa toli na biso bandimi. En général, pena nali ko pesa toli na ba mama surtout. Ba maman bozali facile à manipuler. Facile à manipuler. Voilà pourquoi même na jardin d'Eden pour la diable akota na mokili, abebisa mokili, abebisa jardin via bateau nzambe ya salaki, a tiaki na kacha jardin. Alega toujours inanzela ya mwasi. Pourquoi mwasi azali faible pour na manipuler. Mais bolanda exemple ya basi ya qualité pe na Bible zoli komona basi ya qualité, basi ya distinction. O basala ki bongo distinction. Ils ont participé na première venue, na préparation à première venue ya Jésus-Christ. Ils ont contribué par leur marche. Ils ont contribué beaucoup. Ndakisa ya Sarah, ndakisa ya Rebecca. Ces femmes-là ont contribué beaucoup. Na marche na bango, na comportement na bango.
et tant d'autres. Bana basi lokola ba Debra zalaka bongo juge na kati ya Israël. Juge na kati ya Israël. Debra. Tomoni la reine Esther, comment elle a pu sauver la nation d'Israël en exil. Elle a pris le courage. Elle a accepté même la mort pour sauver son peuple. Pourquoi? Elle avait mis Dieu en première position. Toli nanga na kopesa awa na makambo eleki ezali bongo biso bandimi en général topé ba maman en particulier vraiment to sala effort ya kotanga liloba Nzambe. Bible ebisi biso ke na mokolo ya suka il y aura des temps difficiles. Effectivement, nous allons vivre le temps de la fin. Nous allons vivre le temps de la fin, makambo yamabe eleki mingi na mokili. Et pas iwapi, diable a introduire, a infiltré l'église de Dieu. A tindi ba oyaye ba agent, o ba on ba sali bongo, ba sataniste, ba lati poso ya meme en tant qu'homme de Dieu, te pesi bango le kumu homme de Dieu. Mais parmi eux, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Alors, eloko eko permettre biso to tomber na piège. Il y a ba jet de mots on va dire ko utiliser pour na ko zwa mémoire ya bato ko commencer bato ba esclave na bango ezaka liloba ya Nzambe. Bible ebisi biso vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alors, nous avons que la première révélation que Dieu nous a donnée, c'est la parole écrite. La première révélation que Dieu nous a donnée, c'est la parole écrite. Nzambe a ebisa ki na Josué, récite na yo zali basé na étude, na méditation pe na application ya parole de Dieu, la loi de Moïse, mon serviteur. Ndeko longa, ndeko prospérer. Alors, lelo oyo biso bato tolingi su kotanga Bible te. To komi na assouplissement moko grave, to lingo su kotanga Bible te. To komi na point que non faut pasteur a lobela yo. Pasteur a tchalo loboko na moto. Bo oyebi biloko ya simbaka. Ba misusu bazo simba ba bikeko. Ba misusu bazo simba ba coffin. Bibembe ya bato. Pe aye asimbio na moto. Sans pour autant yeba que non, biloko ni ya simbaka. Parce que parmi eux, ce sont des satanistes, des loups ravisseurs. Dans le mec, ceux qui mboka na biso, to sambela kaya solo. Ceux qui mboka na so Congo, to sana ba sali ya Nzambe ya solo penza. Ndenge Nzambe tangu azolinga a détruit Sodome et Gomorrhe, Abraham azoko intercéder à lobi. Attention que baza dit juste na mboka wana. Est-ce que ma touche Nzambe habité? Ce que vous avez trouvé dit juste na mboka wana, na ko détruire mboka wana te. Lolenge mo pona biso na Congo. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui devraient être, qui normalement sont des sentinelles pour sonner la trompette, mais non, se sont alliés avec les politiques, avec les politiciens, avec les déshonorables députés pour détruire le pays. Comme ça, Congo, le pays des endroits. Alors, biso et seigneur la biso toye baliloba ya Nzambe poto kwe na ba piège ya ba pasteur, ba faux prophète te. Ba koyebisa yo mama oza milimo mabe pona délivrer yo matana mbetu ngana yo to sangana pona délivrer yo po milimo wana elongwa. O te lokolo zobota te yaka ngana yo to sangana po okobota. Mais il faut tout na pasteur maramozo bisanga yi wana. Na Bible komami wapi? Loko na pena doctrine na mango ya lelo e koma doctrine ya sorcellerie. Ba c'est lango mbongo grave, c'est business. Soki pasteur akangi mwana na yo ndoki, akangi mwasi na yo ndoki,
akangi mobali na yo ndoki, il faut a délivrer bango. Mais akangi bango ndoki akaboli famille. Oko sosola te mama, oko sosola te ndeko na ngai. Il faut tozwa temps ya kotanga Bible, la première révélation écrite. Wana tan Nzambe ayebisa yo te. Avant Nzambe alobela yo, faut likambo na Bible ezala te. Pour Nzambe apesela yo révélation, likambo na Bible faut ezala te. Parce que la première révélation que Dieu nous a donnée, c'est la parole écrite. Tant on néglige parole écrite. Olingi Nzambe alobela yo, mais Nzambe alobela yo te. Alors, qui va te parler maintenant? C'est le diable. Et le diable a infiltré les faux prophètes, a infiltré les satanistes, na binzambi, na l'église de réveil, pour détruire la vie à Bato. Parce que Bato, ils s'intéressent à la Bible. Bato, ils s'intéressent à la Bible. Balinga pasteur a l'obélaye. Pasteur a sambelelaye. Pasteur a simbaye. Ozumbongo na yo a passe yo ke ko pesa ye pour asimba yo pour na bénédiction moko boye. Non, la Bible nous dit en Éphésiens chapitre 1 verset 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Chapitre 3 verset 20 nous dit, or à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce n'est pas le pasteur ici, c'est Dieu lui-même. Bien-aimé, 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 2 Corinthiens 9, 8 et et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est Dieu lui-même ici. Parti à Jean 10, 10 et 10, mais moi je suis venu enfin que les brebis aient la vie. Ça c'est Dieu lui-même. Pasteur Azana parle makambo yote. Ça c'est la bénédiction de Dieu. Jérémie 29, 11 et 10. Car je connais les projets que j'ai sur vous, projets de paix et non de malheur. Ce n'est pas les pasteurs, c'est Dieu. Enfin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu lui-même. Mais la clé du succès pour avoir ces bénédictions, Bible et Bissibiso, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 1, 7. Donc, vous avez pasteur Azal le kola yoga ka moto. Alors, vous avez la fonction. Ils ont titré, vous avez 4 bishops, mama bishop, évêque et consort. Ils ont titré, ils ont fonction. On a expliqué déjà. Tout la Bible, please. Et puis, maman na biso, bandeko na biso ya basi. Baser na biso na kati na église boyoka ngai bien. Bible ebisi biso botanga na 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Dieu a établi très bien l'ordre. Dieu en première position, Jésus-Christ, l'homme et la femme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc yo moi si na kati na libala père spirituel na yo ya liboso, chef na yo, c'est ton mari, ce n'est pas le pasteur. Otiki mobali na yo, okimi mangue pas à pasteur. Lika mumuke okimi mangue pas à pasteur. Non. Le pasteur n'est pas votre chef. Votre chef, le chef de la femme, c'est le mari. Le chef de toute femme, c'est le mari. C'est n'importe quel homme, mais c'est le mari de cette femme-là. Ce n'est pas le pasteur. On peut savoir que valeur est méritée en côté. Aussi pouvoir et mobile na yo au longoli yango, au botoli et pouvoir on peut savoir pas pasteur. Non, ça c'est la contrefaçon pire et simple. Yango na bazo ko sabino, bazo manipuler bino na ba jeu de mots pour na ba ki sabino ba couper. Ba ben na bino ba mbongo. Ce sont des paresseux bali ko sala musalate. Ce sont des paresseux. Bali osala musalate na Afrique du Sud, bali ko beta mosekete, bali ko mongo na va normal pour ba vivre, ba parler non. Bali utiliser ba jeu de mots pour ba benda bino balari ya pasi ya moseke. Pe akiti chose sous couper au moi si parce que ça ba kisi o bazo kozwa. Faut alia bandimi nae na église pour abakisa ba pouvoir ba puissance na satanique pour na ko manipuler. Faut faire beaucoup d'attention. Tu peux prier pour toi-même.
et Dieu va t'exaucer. Tu peux prier à la maison et Dieu va t'exaucer. Je ne vous interdis pas, je ne vous dis pas, n'allez pas dans vos églises. Allez dans vos églises, priez, soutenez l'œuvre de Dieu, contribuez, consort, mais lisez la parole de Dieu et la connaissance exacte. Et le Nzambe, pour découvrir les faux pasteurs, les faux prophètes, pour manipuler binoté. Ça, c'est de la manipulation. Dans la doctrine, il y a sorcellerie, il y a pasteur, diable, pour détruire la famille à Batou. Maman a beaucoup labino, papa a beaucoup labino, depuis banati, beaucoup mimikolo, all of a sudden, brusquement comme ça, oh, t'es maman dans Zandoki, oh, papa dans Zandoki. Oh, depuis bon moment, âge à 30 ans, ça on a poussé à rouler en bali à Kayo. Pour aller à Kayote. Alors pourquoi pasteur a délivré maman, ton papa, ton nakaya ndeko oyo, oh, t'es mon bal dans Zandoki. Pourquoi délivrer mon bal était pour famille et c'est la normale, mais à Kabouli. Donc, il manque de connaissance sur la parole de Dieu. Des Chroniques, chapitre 19, verset 11 et biso. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents. La négligence, y'a gotanga liloba nzambe, y'a ngonde de permettre ba faux pasteur, ba faux prophète, ba utiliser, ba manipulation, ba mon, ba technique, ba tactique. Diable a zopé sabango, pour détruire ba vie à bateau, pour détruire ba famille à bateau, pour soustraire ba mbongo, pour sabdo ba mbongo na poche. Non! Lire la parole, lisez la parole. Que dit la parole à ce sujet? Que dit la parole à ce sujet? Il faut, il faut poser des questions. Il faut poser des questions. Nzambe emo kutotuner ba question. Bongo nzambe bongo prophète, soki pasteur, soki quatre bishop, otune question pour nini? Relative na parole de Dieu, relative na volonté de Dieu. Il faut poser des questions. À expliquer basé sur la parole de Dieu. Parce que la première révélation, c'est la parole de Dieu. Come on, guys, please, tola muka. Toti que la miyibi oyote, ba sataniste oyote, ba faux prophète oyote, ba détruire ba vie na biso, ba sœur, ba maman, ba ndeko basi, chef na yo na ndaku na yo za mobali na yo za pasterté. C'est ça, c'est ce que dit la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, priez Dieu, Dieu va vous écouter. Pasteur a eu incompréhension, tu as eu le kamomoko boyo, tu as l'autre là qui on d'autres. Oh, mais les kamonanga avant Nzamba et Bissofo et Bissanga moko. Bible ici biso que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça na Job 34, mais comment? Nzamba lo belaka biso moko. Tala otambola mabe, Nzamba kolakisa yo ozotambola mabe, corriger marche na yo. Tala ozoki na nzela liwa, corriger marche na yo. Bible elakisi biso, Nzamba elakisaka biso. Avant tindela yo prophète, Nzambe akolakisa yo moko. Okokuta na ba problème ozotanga, tant susu accident, tant susu misele otambola mana moté. So za moto za pina mwana ya Nzambe ya solo comprendre te. Marche na ngesa mabe, tika na zonga. Bande Kourangai, Totanga Bible, la première révélation que Dieu nous a donnée, bah pasteur, bah ko manipuler bisoté. Ya bino molobeli mwana mboka, Papa Steven na Kep Congo TV, na zali koloba boye pona kusunga po, tozali ko vivre l'état de la fin. L'état de la fin, ce botangi Bible, na 2 Timothée chapitre 3, beaucoup de monde que la Bible dit que c'est comme un temps difficile où les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingrats, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce qui se passe dans l'église, dans Binzambi. Bazo peut la prospérité. Maté à mort la prospérité dans le voyage. Maté à mort qu'on a prospérité dans le voyage. Bongo voyage ya lola. Bongo vie éternelle. Bongo la sanctification. Beauté à ngol le sous-souté. Bible dit qu'il faut toter en des sanctifications. Parce que sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Dieu est saint, Dieu est pire.
faudra que nous aussi, nous soyons saints et purs. Ça, c'est ça la condition. Ne vous décevez pas. Ne soyez pas déçus, mon frère, ma soeur. Je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Naza baptisé et consort na komona nzambe. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 7, 21. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est lui-là seul, ou c'est là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On passe 30 ans, 50 ans dans l'église. Mais dans mon collège, pourquoi? C'est pourquoi Seigneur n'a biso to qui est dans l'église, on va côté la sanctification. Sur mon église, on a côté la sanctification. En tout cas, il faut la sanctification, les retours du Seigneur. Église faut être à les retours du Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, la marche dans la sanctification, la sainteté. C'est ça. Mais le comment voyage, nzamba la kisinga kala mingi tozo voyager au bon voyage à lola. So aucun États-Unis, aucun Canada, aucun Australie, aucun kufat. So comme millionnaire, billionnaire, aucun kufat. Bon suko après, bon wana osala ngoni. Na lola pe ba sala corruption ti. Na lola pe ba sala corruption ti poko na lola ote mbongo na ngai yango yo nzambe ko tsanga non. Ce qui veut dire que ma terre est ma terre en fer. C'est un langage du serpent. O esengé la biso bandimilelo to fungola miso to tangande Bible po Bible ne côté ya biso malamu. À l'exemple de notre maître, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, la voie, le chemin, la vérité et la vie. À l'âge de 12 ans, botanga Bible bokomona na Luc 2. Atikala ki bon na temple na Jérusalem azoko tuna mituna epa ba sage epa ba sacrificateur bazaki surpris mona mukebo na âge ya boye Jésus-Christ Bible côté na mutu te passa mona nzambe non il lisait la Bible il a étudié la Bible ce que Jésus-Christ a ekona ki loba nzambe il lisait les rouleaux yo ligo tanga loba nzambe tenzama révéler yo qui va te révéler c'est le diable. Nzamba ça Josué tanga Bible, tanga la loi, méditer et appliquer. Yo li ko tanga to lingi pasteur Simona Mutu. Kasa simba bikeko te. Asimi bikeko. Aya simbi na Mutu azo modire le sous. Non, to la muka to tanga Bible bande ko nanga nazo ko insister awa to tanga Bible. Ya bino bolobeli mwana mboka Papa Steve na Cape Congo TV. Bobenga bo commenter, bo kabola, bo s'abonner pour tozali pour na kolobela makambo ya nzambe, ba témoignage, koloba makambo ya malamu na kati na communauté pour otombola makambo ya mboka na biso, pe ko dénoncer makambo ya boye ya mabe, o ba bazo mela ba ninga ba mbongo, ba pasteur bazolia bandimi nde tozali ko dénoncer. Benga 078 40 90 244 numéro ya chaîne yangwana. Bao bazali banda ya mboka Afrique du Sud plus 27 78 40 90 244. Ya bino molobeli mwana mboka bosuli epeleka mwana ngando akufaka na mbongete ndeto kutani lisusu.